kosakana. Après, tangu na moni bongo, bon, na sotati, na sali lokola na kiti muke na sauté. Tango sauté na komiti na espace, na telemi. Tango na telemi na espace, ka bras croisé, na tali na moni papa elinza za akangi télévision. Tango akangi télévision, azu ba papier déplicateur akomaki makambo nyonso abandeki koloba, ezalaki na papier déplicateur abongisi yango abongisi, na mona ndenge abaluki akoti na kati ya lumière na mapata ya pembe akoti. Tango akoti bala moko bisika nazalaki na nazomona monde entier, nazomona monde entier nyonso, na ekomona sikoyo avo trompette ya mibale beta na moni pardon, trompette ya mibale bandi avo ebeta na moni ba mibende moko oyo bato loko ezalaki lokola bato basalaka ba gymnastique oyo bamemaka na maboko bazosala boye, ezalaki ya mwa mikuse mwa boye oyo basalaka boye. Après nani na moni sambela kane sambela na prière atongo so la muti nazo sambela na sambeli tango na sisaki ko sambela na yoki na lembaki mingi na yoki zoto elembi mingi na lobi tokola nzoto elembi boye na ko sala misala te tika na se reposer mo muke na kiti oyo ezaki na salon. S'il vous plaît maman qui va vite s'il vous plaît. Maman Charlotte, au un micro, s'il vous plaît. Maman Charlotte, Bafalata, au un micro, merci. On continue. Allô? Pour reconnaître maman, merci. On continue. Merci. Ya, ndena lobina la nanu muke na mbetu. Pardon, na kiti izaki na salon. Tangu na lalika boye, na tie mutu na nga na loboko ya kiti. Na lali donc ezoki ata 5 minutes te tango kana tie mutu na se bala moko na mimoni ngai moko na lali na mbetu na chambre na nga tango na mimoni na mbetu na chambre mais na physique boye na nzoto boye na lali na salon. Après na continue kolala na mbetu na bandi koyoka sikoyo na kelele ya bato bazoloba loba libanda bavwa ndenge ezalaka normal ko lali zoka bato libanda bazoloba ba papa ba mama bavwa na bango zoka bana mike ndenge bazosakana. Après na fongoli miso kana chambre wana na fongoli miso na nga tango na fongoli naza na chambre mais na moni déjà libanda na Afrique mobimba nazomona bato nyonso donc ba pays nyonso ya Afrique nazo yoka bango pe nazo mona bango malgré na bando yoka te makambo bando koloba. Après na continue ka na kangi miso na lali lisusu. Après na koyoka makelele moko ya trompette tango na zo yoka yango pe nazo mona yango na moni yango ndenge ezalaki na 4 points du monde. Après nazomona yango ezobima na mabele ezomata malembe na makelele wana trompette ezobeta bon ezomata malembe siko namona ke ezalaki jaune ya jaune lokola moto penza te mais jaune ezopesa chaleur wana okoyoka ngo na nzoto boye te ya musuni okoyoka na musuni boye te mais ezopota bato na kati ya nzoto directement na kati ya nzoto sikoyo tangu na yoki yango esalaki nga na matoi na ngai mabe
na santé mato ekangami me nazoyoka. Après na bandi ko santé mutu pasi lokola mutu ekomi na problème na tondi na ba makambo ebele na mutu esalinga lokola vertige. Après nalobi te ndenge ngai esali nayoki trompete ebeti boye ndenge esali ngai boye sikoyo bato na mokili ndenge bayoki trompete esali bango ndenge nini tika nanu nakita nanu na mbeto nakende kotala bango natala ndenge bato bakomi na mokili moko na kiti na bimi ntango nafungoli ka rideau ya salon namoni libanda namoni pas normal mais molili ezalaki pa na bon ezalaki ba 10 heures wana sikoyo namoni molili lokola butu boye mais ezopermettre na bando monaka bato bandenge bazotambola bazokende. Après ntango na bimi libanda ntango na telemi ka boye libanda namoni na bandi komona lokola na physique pe spirituelle nazomona musika pe na pembe na proche na moni baramboko libanda ya Afrique nazomona ba donc monde entier mobimba na komi komona pe nazoyoka na bandi koyoka matele do bazoluba ka bongo na moma wana trompete ezokende ka na komata nazomona ndenge ezomata somata. Après na ye namoni liboso na nga bato wana bazalaki liboso kuna. Après nalingaki nayeba donc nazalaki na 3 choses oyo nalingaki nayeba na ndenge ezoleka na mokili ya liboso nayeba soki bato bayoki trompete ya mibale soki bakomi ndenge nini ya misatu est-ce bazotuna na ta baquestion. Après ntango natali na bandi kotala bato oyo bazalaki na donc Afrique mobimba nazotala ezalaki ya mbangu natali na Afrique natali monde entier mobimba na bamindele natali naye ko comprendre ke bayoki trompete wana te. Après na bandi kotala bato wango lokola bayoki trompete wana te sikoyo est-ce bazosolola makambo ya trompete yango bazosolola pe te. Eloko naye kuremarke na kati ya bato wango naye kotala trompete ntango ezomata ezobeta chaleur wana ekotaki kati na bango trompete liboso ntango nayokaki chaleur ekoti kati na banzoto na bango bayoki donc etouche matoi epe na nani na mutu ebandi kosala ezosala bango lokola mutu pasi lokola kinini soki mutu ameli kisi ya kinini ndenge esalaka ekangi matoi epo ezoyoka banani wana na kelele wana ndenge ebandi kosala bango ezala bamama batata bilenge ezala babebe bango nyonso sikoyo eloko nakamwaki lisusu bazoyoka mwa douleur wana bazoyoka bamwa mal à l'aise baza mal à l'aise na nzoto na bango me bazoloba bango te sikoyo na bandi kotala bato oyo bazotambola na banzela bazomona ngai mpe nga nazotala bango bazoyeba makambo ezoleka te nazotala na kanisa ke bakoki kotunana te eske oyoki ndenge nazoyoka to mutu mosusu azoloba ayebisa mutu mosusu ke nazoyoka lokola mutu pasi lokola boye mutu moko te azoloba. Natali bana mike mpe bazosakana bango mpe bazoloba makambo wana te. Natali bebe moko azalaki na mokongo ya mama na ye bebe wana ye mpe asentir mwa pasi wana azolela te. Elekeli ngai siko na kotuna nani nafandi nye. Après nabimi na bandi kotambola malembe na nzela nazokende na tiki ndako na senti force moko eye ememi ngai donc na limwe bisika wana na limwe force wana eke kotisa ngai bisika moko boye kaka na Afrique bisika moko boye na mabele na kiti pan tangu na kiti na tie bras croisés moko natali bato wana bazalaki bapembeni wana namoni bango nyonso ndenge bazokende na ye kotala liboso na nga namoni télévision moko ya munene télévision ya plasma oyo ya carré ezalaki na espace sikoyo bisi na ye komona na kati ya télévision wana namoni papa Elize ezalaki ya kotelema
azaki à côté le malati veste ya bleu chemise ya pembe na kati alataki maneti te alataki pe ekoti te sikoyo azalaki na moi na libanda ezalaki na bureau na ye te to na ezalaki na bureau na ye te ezalaki mpenza na moi na libanda pe pendant la journée moi ebimaki ya makasi kuna me kote na biso moi ezalaki te ezalaki kaka mwa molili après ntango natali ye nakitisi lisusu miso na se na bandi komona bato nyonso donc bato wana bazosokipe te na televizio wana bayebi deja ke televizio ezalaka wana donc papa Eli nde alobaka na ta wana papa Eli nde abandaki kaka koloba azoloba na ye alobaka makambo ya bonzambe paster azalaki te ni prophète azalaki te ni nani azalaki te ezalaki kaka ye nde azoloba makambo ya bonzambe pe mutu moko te abande koyoka ye te après ntango nasilisi komona bato wana bato bazosokipe na televizio yango te nde naye koyoka papa Elize eza alobi maloba ya liboso alobi boye bomoni ke nazoyebisa bino makambo nyonso nayebisaka bino ezali ya solo après alobi ya mibale nazoyebisa bino lelo mokili eza deja na suka ya misato alobi nazolobaloba ntango nyonso bozoyoka ngai te ya mine alobi boza bato to banyama 5e parole alobi nayebisi bino posala noti na miniti moke oyo etikali ntango bandi koloba bongo namoni akangi likofi nde liboso na ye ezalaki meza moko ya pembe esali lokola ronde boye nde asimbi nani akangi likofi na loboko na ye ya droite azobeta mpenza na nani na mesa wana ntango azobeta abandi koloba na autorité nyonso azoloba na autorité ntongo azotala bato eza na televizio azomona ye mpe abandi omona mokili mobimba aye koremarke ke moto moko te azoyoka ye te nde alobi donc azoloba na mouvement moko omoni azotala na televizio wana kamera ondire alingi abima na televizio boye mpo aloba bato bayoka ye ntango aremarke ke bazoyoka ye te après ngai naye kotala sikoyo na mabele naye kotala mama moko boye abandaki koleka azalaki na sani na ye atie yango abimi na lopango na sani na ye aza na mwa biloko na ye ya mike atekaka atie yango na se azobongisa liputa mpo atia na motu na ye après ntango atie yango namoni atelemi ntango azobongisa atali na televizio amoni papa Elize eza ndenge azoganga na ndenge azoloba yoki nyonso mama wana abwatisi yango azwi sani na ye atie na motu akontinue nzela na ye après naye komona mama ya mibale abande oleka na nzela ntango ye mpe atelemi atali papa Elize azoloba azoganga ntango papa Elize akomi na deuxième parole alobi nazoyebisa bino lelo mokili eza deja na suka ye mpe ayoki alobi mokili eza deja na suka ekomi na suka abeti maboko lokola azokamwa namoni akontinue nzela na ye ya misato namoni tata moko abimi na kati ya lopango na ye azokende mosala ye mpe atelemi atali televizio ayoki ndenge papa Elize azoloba après abandi koloba tala moto oyo alobaka kaka azolinga biso totelema tofanda tobandaka koyokaka ye biso toza na bafamille ngai naza na famille nake kolongela famille na ngai ake na ye na mosala après ya mine naye komona bana mike misato babande kosakana wana bazosakana ezalaki moko ya mobali mibale ya basi bazosakana namoni bango nyonso batelemi bakati kosakana baluki bango nyonso na televizio telema televizio bandoloba makasi bango nyonso batelemi bayoki te na suka me baluki bakontinue kosakana ya 5e personne ye komona bebe bafandisi ye na se ezalaki na lopango mama na ye afandisi ye na se ayebisi yaya na ye ke bobanda kosakana na yaya na aleki na bino après bapesi ye jouer asakani après atiki jouer wana na se ntango
yoki voix abalusi na ye miso ayoki très bien ndenge papa Elise azoloba ye pe abwakisi abalusi moto na ye azwi joueur na ye akontinue kosakana. Après ntango namoni bongo na sotaki nasali lokola na kiti moke na sote ntango sote nakomi ti na espace na telemi ntango natelemi na espace ka bras croisé natali namoni papa Elise akangi télévision ntango akangi télévision azwi bapapier duplicataire akomaki makambo nyonso abandeki koloba ezalaki na papier duplicataire abongisi yango abongisi namona ndenge abaluki akoti na kati ya lumière na mapata ya pembe akoti ntango akoti bala moko bisika nazalaki nazomona monde entier nyonso naye komona sikoyo avoir trompette ya mibale ebeta namoni trompette ya mibale ebandi avoir ebeta namoni mibende moko oyo bato ezalaki lokola bato basalaka ba gymnastique oyo bamemaka na maboko bazosala boye ezalaki ya mwa mikuse mwa boye oyo basalaka boye. Après namoni yango na 4 coins du monde ebandi kobouge nayoki ka makelele ezobouge. Après ntango natali nabandi komona ebandi komata deja ntango ezomata naye komona basinga wana esali lokola filet oyo bato bakenda bapêcheur bakenda kokanga kopêche poisson nani wana filet wana ezomata esali lokola ndenge nini filet ekomi na se mabele ekomi likolo biso tokomi likolo ya mabele donc mabele na biso bato toza na kati ya filet wana siko filet wana bandi kolamuka ezotelema ezomata na mongongo makasi ya trompette ntango ezomata nga sikoyo esali nga lisusu ebakisi lisusu douleur na matoi ebandi kosala nga mpenza pasi te mais ederangeaki nga mutu makelele elekaki. Après nde naye kokita mbangu ntango nakiti mbangu na bandi mbangu na kati na nga na bandi kokanisa bana ya royaume na royaume problème eza te bato baza ya kobika nakimi mbangu na ndako na nga naye kozwa na makanisi nazwa telefone nazwi mpenza telefone na bandi koluka bato oyo nayebi na bandi osambela na bango kala na baeglise oyo nauti koleka natali banimero na bango nabengi bango presque nyonso nimero eza bloqué nimero ekomi bloqué. Après nazwi carnet natali bakombo banimero ya telefone atie bamosusu nimero ezoleka kaka te mayele esuki ngai balango mpo nabengi mama moko azalaka na Canada nabengi ye na telefone ayambi mbala moko ntango ayambi ayebisi ngai ndenge nini na bandaki kobenga yo telefone ezoleka te ezalaki bloqué nayebisi yango oyo nazobenga yo alobi namoni mokili ebouge sikoyo nasala nini nayebisi ye fuka makasi sikoyo ntango nazoloba nazomona ye deja azali kati ya lumière kaka ye moko donc na pays wana bisika wana azalaki kaka ye moko nazalaki na kati ya lumière wana nayebisi ye fuka makasi sikoyo obanda ose repentir alobi ok problème te ok bamoko nazomona ndenge afukami abandi konani kose repentir azolela sambeli mingi asambeli nga sikoyo nazalaki tala telefone azoyoka ye apres ntango asilisi namoni atelemi alobi alo nayebisi nazoyoka yo sikoyo nasilisi kosambela nasala nini nayebisi omoni bato nyonso oyo bisika bazokende landa bango bazokende na aéroport bango nyonso de bato wana babandi koloba nazoyoka ndenge bazoloba te tokende na Afrique nani ntango nyonso nani baproblème eyelaka biso baépidémie tokimaka na Afrique tokendaka tobikaka na Afrique tokende bamama bazobizwa bapapa mpe bazozwa bana bazokima batiki mpe biloko nyonso ya ndako nde mama wana ayebisi ngai soki olobi ke na nani nakende ozwa avion il faut nasala badémarche mpona bamikanda boye ekozwa ta nayebisi ete makambo ya wana ya nani ya badocument eza lisusu te leta eza lisusu te bato nyonso bakomi trouble
muto oya kotelemela biloko wana za te yo landaka bato okomona okozwa baavion nyonso te okomona avion moko ya pembe mata na avion wana ensemble na bato wana bazomata kuna olanda bato mosusu te alobi oke nazokende ka sikoyo ntango azokende bamoko na moni trompete wana ezomata kilo wana ezomata na mongongo ya trompete emati ti na ndenge ekomi likolo ekangami ekutani nyonso ekangami likolo sikoyo eloko na remarkaki place wana trompete ya mibale ntango eyaki yango sikoyo eyekokota kati ya bato wana eyekokota likolo ya douleur wana bazalaki nango ya liboso na trompete ya liboso sikoyo eyekokota kana kati ya nzoto ozomona posa nzoto boye eza na eloko moko te ezozika te nini te kaka na kati sikoyo ntango namoni bongo nabandi komona sikoyo seigneur abandi kolakisa ngai namoni papa moko abandi okende mosala akomi quelque part po azwa taxi na moto chaleur wana ekoti ye ntango ekoti ye abosani deja te abandi ozela taxi ake banzela mosusu akozonga lisusu ndako te abosani makambo nyonso naye komona lisusu mama moko azokende wenze ekomi quelque part abosani ke abandi okende wenze ntango azo moto wana ekoti omoni na mbongo azalaki nango na maboko nyonso akozala nango na maboko ezala mwana na mokongo nanu mwana wana afungwami donc liputa ekofungwama yango moko ekwei biloko nyonso bakosimba na maboko na ekweya namoni papa moko abandi koganga azoloba aza kosilika makasi azoloba te nazokende kolanda mwasi oyo lokola azolinga ngai te lipona boma ye lelo eza jour na ye ya suka ntango azokende donc asalaki lokola secret na ye azokende ntango moto wana ekoti ye aye kobosana ke abandi koluka mwasi na ye aboma ye ake achange déjà direction namoni bana mike bazokende na classe bazokende balati mpenza bleu blanc bazokende na kosolola bazokende bakomi quelque part bango nyonso babosani basaki oyo bamemaki na mokongo nyonso ekwei après ntango namoni bongo nde naye koyoka sikoyo mama wana azalaki na Canada oyo azwaki avion ya pembe anani akomi na aéroport abengi ngai ke nakomi deja alobi ok nzela nanu nabengisaki ye ya liboso nabengisi ye yaka bisika nazali lokola nayebaki makanisi na ye abandi olinga te nde ntango na bandako ezalaki lisusu bandako ezali mais moya kokota oyo bamiyibi nini ezalaki te mutu moko te abandi kokota lisusu na ndako donc mutu nyonso abosani ke bandako ezalaka abandi okende banzela na ye après nayebisi ye nzela nga nazoya kozwa yo na aéroport nzela wana ka kobouge te alobi savoir nakomi wana ntango nakomi namemi ye nayebisi ye tokende ayebisi nga tokende wapi lokola nayebaki makanisi na ye alingaki te tokende ndako nayebisi ye tokende kasi na église ntango tokomi na église tokoti mpenza porte ya kofungwama na église wana na bandi osambela na église wana sikoyo ntango tozalaki libanda tozalaki mibale nayebisi ye tokota ntango tokoti na mimoneka ngai moko ye namonaki ye lisusu mama wana namonaki ye lisusu nayebi kuta pasteur wana azalaki ye moko kuna liboso na micro asimbi alataki bien kitoko azalaki na kati ya lumière kaka ye moko sikoyo natelemi kote ya bandimi na bandi kotala bandimi nazomonaka molili na kati ya église namoni mondimi moko te natali mwasi na ye azalaki te bana na ye bazalaki te naye komona garçon moko na bandi confondre na garçon nayebi sikoyo ntango akomi pembeni ezalaki ye te nasali confusion après pasteur abandi koteya mpe azoteyaka sur la nani ya mpona repentance azoganga bato donc azoganga moto aza te na garçon wana na bandi omona ye mpe abandi koyoka ye te nde trompete wana liboso ebebisaki bango deja babandi kobosana mpenza babandi osupporte makambo ya bonzambe lisusu après ntango pasteur asilisi abimi libanda afandi na kiti na ye ya ye moko azalaki na moto ya kosolisa ye te azalaki kaka na kati ya lumière na ye ntango nabimi libanda ya église
nde na ye kokutana na mama wana. Mais tango nakotaki namonaki ete tango nabimi nde na ye komona ye. Nayebisi ye kende Congo. Kende na Congo na Kinshasa. Ayebisi nga nazolinga te bandeko na nga bamona ngai. Sikoya bandeko comprendre makambo yango te. Sikoyo nayebisi ye yo kende soki oza na poso oye nani oya osala nga signe okoya kokuta ngai. Nde nazalaki na Angola. Après maman wana asali a voyager akei. Tango akei na bandi komona ye lisusu na bandi komona ye akoti na ndako akuti mutu moko te. Sikoyo abimi na ndako abandi kotambola. Tango abandi kotambola ngai sikoyo kote wana na bandi kotala lisusu na Afrique mobimba. Presque na pays monde entier mobimba. Tango nazomona monde entier mobimba namoni bato nyonso ezala ba mindele ezala bato mwindu bango nyonso bakomi lokola couleur moko. Bakomi couleur moko na sens nini? Biloko ya kati. Donc chaleur wana ekotaki bango bazo supporter yango lisusu te. Bango nyonso bakomi bababa babande oloba lisusu te. Mais bazotala. Bakoki ozoloba bayoki. Mais bazosala eloko moko te. Eloko pe na remarkaki mosusu mai océan ezalaki te. Nde namonaki tango mama wana voyage akoti Congo akomi na Kinshasa nga naza kuna na Angola namoni bisika océan ezalaki mai ezalaki te. Donc pays mobimba ekomaki sec. Ba fruit ezalaki te. Eloko kolia penza namonaki yango te. Ni mai ya komela ni nini ezalaki te. Après na bandi kotala bato yango na mikuwa ezalaki lisusu te. Donc posa nzoto oyo ekangami boye ekangami penza makila eza te mai eza te na kati ya nzoto. Sikoyo bakomi lokola ba papier bazotambola bango nyonso bakomi ndenge moko bazoloba lisusu te bakasa koloba eza te bakomi lokola bizengi bazoyoka te. Donc bakomi lokola bamizo miyebani lisusu te bazotambola soki balingi balala kaka bisika soki amonika butu enani ekoti amibwaki ka bisika azali mosusu aye amibwaki wana misusu aye amibwaki basali lokola foule lokola ba montagne lokola ba montagne bazomata likolo namonaki ba montagne mibale wana. Après mama wana naye komona abimi na kati ya ndako kuna abimi libanda azotambola. Sikoyo eloko esalaki lokola kamwa différence namonaki wana namonaki kote ya Congo na Kinshasa wana awa namoni bato basilaki te bango bazalaki penza kandenge tozali mais babande kolia te babande yoka nzala te posa ya mai te douleur wana pasi wana baza nango na kati na bango. Sikoyo bazaki na makasi ya kotambola te bango nyonso bamosusu bakunzami bango bamosusu bafandi na se bamosusu donc baza wana balali bango nyonso kaboye mitu na se. Après mama wana bandi kotambola na katikati na bango azokanisa na se ya motema na ye azokanisa te ko bato nyonso bakozala kaboye ekochange te biloko kolia eza te. Tango azokanisa te ya motema na ye amibombi deja na kitambala mibombi na elongi po bato bamona ye te. Tango azoloba ngai kote wana nazalaki nazoyoka ngo makasi na matoi na nga nazoyoka makambo nyonso. Après nga nabengi ye na telefone alobi yaka kote oyo. Tango nayebisaki ye mbala moko esukaki wana. Sikoyo trompete ya mibale tango ekotaki eyaki mpona kodétruire donc ebebisi bango na kati. Donc biloko nyonso elimwe na kati na nzoto. Sikoyo eloko ekamwisinga babande kotambola lokola ba papier lokola ba vampire bazotambola ka bongo bazotambola. Après dena ye vision wana esukaki wana. Tango vision esuki dena ye kolamuka sikoyo na pongi. Donc ezalaki penza triste. Na tango namonaki yango na santaki penza triste na motema na ngai nalobi makambo ezokende na kosuka mabe ezokende na kosuka mabe bato bazoyoka kaka te. Donc vision révélation na monaki ezalaki penza révélation ya temps ya suka bato. Donc trompette ezobeta bato bazoyoka te. Trompette eza
mais okoki koloba trompete eza lokola ndenge papa Elise nza azoganga azoloba bamessage ezoya tozoloba bapapa bama na kati ya royaume tozoloba bamessage donc eza nde trompete oyo tozobeta tozoloba bato bazoyoka me bazopratike yango te bazobwakisa yango donc ekomi pasi bon seigneur akomi na suka tozoganga na baforme nyonso azoganga papa Elise azoganga na baforme nyonso bato bazoyoka kaka te bazobwakisa nde forme ya révélation oyo nauti kozwa yango soki totali bien na mokili ndenge tozotambola bato bazoyokana te donc bolingo eza na kati ya biso bato te ozomona moto azoganga donc moto azolingaka akomi égoïste alingika biloko ya ye moko alingika azala na biloko ya ye moko donc alingi kodivise na bato te bapaster baprofete baprophétesse bamessage bakomi kozwa donc satana telemi makasi bao donc bazozwaka barévélation bato nyonso bakomi kaka nzambe alobelinga bazoanalyse te bazocontrôle te bavision bazozwa te bazocontrôle yango te mpo bayeba nzambe nani ayebisi bango na ntango oyo banzambe bakomi ebele na mokili moto akolobaka nzambe oyo nzambe ayebisi ngai satana mpe azopesa banani barévélation ya makasi mpe akoki kopesa ta barévélation ya ntango ya suka moto mpenza amoni ebele bakomi kaka kotémoigner nani sur l'enfer namonaki mutu kingandi na akufa te namonaki ye na enfer namonaki boye makambo ekomi ebele bato bakomi aveugle na bamessage bakomi aveugle na bamiracle bapasteur baprophète baprophétesse donc baserviteur de l'éternel baservant de l'éternel bakomi kaka message basonge bakomi donc ekomi trouble mokili ekomi déjà trouble eza déjà trouble omoni bato bazotambola zokande bazomonisama na nzela na miso ya seigneur te bakomi donc bato bakomi kolinga mingi lukuta soki message ye ya lukuta nde wana bazokangama nango mingi nde wana bazolinga mingi nde ndenge satana azotindika bango na kote wana soki message eza ya solo diable abandi kobundisa bango omoni moto ozopesa ye message ya solo penza satana deja simbi motema na ye makanisi na ye abandi deja kokanisa sike message oyo eza ya solo te namoni eza ya lukuta mais ake kondimela message sikoyo ya lukuta ozomona bapaster bakomi koteya kaka bénédiction na miracle nde bapaster bakomi koteya bénédiction na miracle babénédiction bamiracle soki kaka sali soki mouchoir boye bato akwei ase sentir ke aza na puissance zokande aza na bisika kokende nango te eza penza échec eza penza douleur mpona bango vaut mieux osouffrir na mokili mpona ntango ya suka ozwa vie éternelle ozala na esengo ya libela ke ozosepela na mokili ntango na ntango ya suka okomi kosouffrir eza penza pasi fo tokima bamakambo wana totala biloko oyo ya ngeli te totalela mokili ndenge ezokendele te biso toza mpona kotala ndenge mokili ezokendele tomibatela tokima masumu totika bamakambo oyo tobandeki kosala surtout biso bana na royaume po totire attention tofaire attention mingi nde toza na batentation ebele ezolanda biso mpe liboso tozokende batentation ezobakisama bonzambe ezoya makasi mpe tentation ezoya ya makasi eza bongo il faut penza totire attention tofaire attention na barévélation na bato oyo toyokaka nde ntango moyina ayaka na ndenge ya malamu na koseka na esengo nyonso akoyebisa yo bakoma donc soki moto aza ndoki soki aza magicien soki aza nani bato ya science occulte bakomaka ngo boye te na elongi mais eyebanaka kaka
eyebanaka kaka po ekoyebanaka te mutu oyo aza mabe mutu oyo azali malamu pe pona koyeba ke mutu aza malamu eza penza pasi. Il faut qu'on faire attention na bato bazoya bato ebele bazali ya kobeba bato ebele bazali ya kobeba komonaka mutu oyo sekaka na ye oyebani na ye depuis kala mais oyebi te amekaka yo ntango nyonso azokoka te mais bango balembaka te mais biso bakretien biso bavrai bana nzambe nde tolembaka omoi tosambeli ntango wana soki omoni nzambe azobatela yo omoni bitumba na barévélation te onéglige baprière onéglige makambo ya bonzambe nde bisika wana bayaka kokota biso nde bisika wana baprofitaka mpo bazwa biso ifo mpenza totelema tolongwa na distraction tolongwa na bilobaloba tolongwa na distraction mingi surtout na bato oyo bazali libanda ya royaume balandaka biso bokontinue kaka na kolanda biso bokontinue mpe bozala ebele boya ebele tozala aza mpo royaume ezali mpona mutu nyonso ezali mpona biso toza na kati ya royaume te eye mpona mutu nyonso abika tant ekomi mpenza danger tokomi mpenza na temps ya donc eza mpenza danger mpona mutu nyonso oyo azolanda te Emmanuel David Elinzeza ye nde Emmanuel azali kati na biso ayaki depuis kala azali Yesu Kristo na mabele tondimela ye toluka ye na molimo toluka ye na nzoto boye te ou sinon okondimela ye te. Merci beaucoup ba mama ba papa merci roi divin na nyonso nazalaki kaka na moke oyo nalingaki naloba lelo merci beaucoup nazongisi parole. Kembo na Yesu. Amen. Kembo na Yesu. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Kembo na Yesu. Sorry. Merci mingi mama na biso qui pavita reine d'Afrique. Merci pour na démonstration et puis conseil liloba oyo apena solo. En tout cas, na koki koloba commentaire muke kaka po lobi déjà oyo important. Nawe koloba oye moko pe alobi trompette ezolobela biso nini trompette ezolobela biso liloba oyo tozoyoka me bato baza koyoka trompette te senabele bato bazo négliger trompette ezali bato bazoyoka te parce que baningi na bango te bazo négliger bango bazokende na maloba oyo ezosepelisa banzoto na bango oyo eza koningisa mitema na bango ou bien parler mais epai liloba ekiti na vérité pena oyo ye pena na vérité soki bango eloko ngai naloba na yango lelo soki bango basambelaka Jésus Christ to bayebi Jésus Christ nde bakoboya ngai te ndenge papa na ngai mpe alobaki parce que nzambe alobaki mes brebis connaissent ma voix. Soki bato pena bazosambela Jésus Christ de Nazareth oyo abetaka jeune oyo asalaka nyonso ya lingi akoboya Elinzeza azwi bato oyo bayebi Yesu oyo bato basambela kala bana na ye po Yesu ye moko alobi mes brebis connaissent ma voix ye moko nzambe nde abengi ba brebis na ye ye moko azali le père berger tant tozoloba père berger moto oyo asangisaka bana azo komema bango na direction esengeli ozomona ye moko nzambe azozwa bapate na ye azomema bango epai esobe na ye ezali epai nzete arbre de vie ezali ye moko nzambe nange napesa bino prophétie moko oyo na ngana loba mena lobi te prophétie oyo ngai nde nazoloba papa na ngai
na kati na ngai yende asalaka pona ko transformer motema na moto a changer. Papa na ngai na kati na ngai nalobi bien. Papa na ngai na kati na ngai yende asalaka moto a transformer. Pona moto a transformer. Kasi tozo comprendre ngo. Donc papa na nga oyo aza na kati na nga oyo eza kolobama. Oyo eza kolobama na kati ya révélation. Excusez nazo ngana cha pona ko tuna mo question moko boyango nazo to bima double écran oyo aza na oyo apôtre nani nazo mona wa. Nazo ninga to bima double écran pour na façon que na tala ndenge nazo lobela na ndenge pe to za ko continuer na séance na biso mais ce que simbi te problème ezalité chaque vidéo nazo ningana salango mama Julia zalaka kawana nazo ningana na compromettre ngo ekoma système ngo ezokima nazo komona yo mokimi ngai awa tika nazo na view nazo na galerie voilà mende ngaki to zalaka ka tumune kako wamonani na vidéo mais bon mona ngo dérangement te mona ngo dérangement te j'ai fait quelque chose ici loko ekomela nga problème Alléluia. Tigana tigana ndenge zalaki. Bon, omoni soki bango baza koyeba Emmanuel te, cela veut dire ba yebi nzambe wana te, nzambe wana sapesa bango mokongo. Po nzambe zoloba ngana zoba papa na ngana kati na nga yende a transforma ka batu. Eza mutu nzambe mususu te oya koko transformer yo soki eza nzambe aza na kati ya Emmanuel te. Na sagesse, na révélation, ezo na exception nzambe aza moko Dieu demeure à Elinzeza. Ona bibie papa na ngai. Na bibie papa na ngai. Yende a transformer ka mutu a changer. Soki nzambe alingi te mutu ko changer te. Yende alingaka yo lelo ozala malade. Yo okoma bien. Yo ozala riche. Yo ozala ndenge yo koki koza. Oyataka na kati ya Emmanuel au nom de Jésus-Christ. Soki bango penza, est-ce que papa nanga akolinga? Que papa na ye balinga ngai te? Peuple na ye elinga ngai te? Bongo oyo bazo linga ngai. Nanya poni bango? Si papa nanga ye monda poni bango. Oyo baza na assemblée oyo baza lelo. Nanya poni bino? Et ça papa na ngai nda transformer mitema na bino e ya kofanda na royaume. Maman qui peut vite, oya zolo ba to yeba ki yete. To yeba ki yete, même solo. Aloba seka moko te pe ba yo ka ya loba ka na réseaux sociaux ayeba ni na partout en Afrique, rien. Mutu moko ayeba ni te. Mutu moko azade sous le silence. Totalement ne pas un miracle nzambe zalaka. Nzambe kende na ba démonstration ya privilège te. Le royaume n'attire pas la présence des hommes. Les gens qui peuvent faire yéwana monani. A monani na makambo eza minene. O bato bazo mun sama na ba réseaux sociaux.
tokoloba ba kombo te ba titre te oyo biso moko toyebi oyo ye moko alobi ke soka sali boye mupepe bato nyonso basopani. C'est ça l'impression, c'est ça que l'homme cherche. Tant bato baso koya bato baso seka et c'est me tondi bato, mais ce n'est pas ça que Dieu aime. Na sabino loko moko ezaka na papa na ngai soki likambo wana ta msunga na tosepela yango ya tosepela yango te likambo wana nga nazolinga yango ta msunga tuni question omona bipe na non ninga nasepele no totale pe bato basepele yango ni alobi non nzambe azaka na ndenge na ye na yebisa bino mutu moko akoki ko dominer nzambe akuzalaka te eloko nzambe alingaka na biso eza bolingo eloko nzambe alingaka na biso mipesa epai na ye ozwi silence eloko mpe nzambe alinga epai na biso eza violence ya foi na yo wana nde nzambe bato alingaka me nzambe azolinga te mpo yo ozosepelisa bato me yo oza hypocrite nzambe azomona yo oza sali te ozokende kosepelisa bato osimba na yo bakisi ozosala bamiracle nazongi na point mpo nanga eza yango moko soki bango balingi elinzeza te seke baponama te babebisa seke bazosala makambo mpona kosepelisa mosuni na bango me bazosala makambo te mpo nzambe asepela nango po bamosusu baza bahypocrite boyebi hypocrisie elingi oloba nini obombi eloko oyo na se ya mesa ozo koexpose eloko mosusu oyo eza na nsima obombi ozoloba te ozoloba makambo oyo obombi quelque part ça l'hypocrisie ozovivre na vérité te ozomona nde yango wana tokomona soki totali kaka nkipavita ndenge azoloba botala kaka tilongi na ye botala mawa oyo ezowuta na kati ya motema na ye un serviteur de Dieu soki azoloba batalaka ye même na enthousiasme il faut écouter la parole bokomona ke mutu oyo azoloba pena bosolo te et puis liloba faut changer mutu po toyeba ke nzambe mutu alingi yango soki liloba changer mutu te seke nzambe alingi yango te nde yango na tokomi na ntango ya suka nzambe mpe azotala bana na ye misusu oyo alingaka balali pongi makasi me nzambe alingaka bango o trompete ebanda kosone po bana na ye wana balamuka bana na ye balamuka nakopesa bino exemple ya apôtre Alex ayebaki nga boye te apôtre Alex abandi kozwa bandoto na ye 15 ans avant akota na royaume nga kutu nano na bandi mosala oyo te na musuni mais jour nzambe alobela ye 15 ans mais ntango ayokaki ngai alobi te eza ye yo ndenge moko exemple papa Baka napesaki lobi c'est la même chose ntango oyoki ngongo ya yo okoreconnaître yango ekotouche nanu motema na yo ata lobi moke okosentir eloko nini epesaka biso bana Yesu bana Israel mpona ngai na sisa wana mpona azobima eloko nini epesaka symbole nini epesaka ntango boza na papa elinzeza eloko ya liboso eza nini eza kimia okoyoka ngo na motema na yo ekosone yo kimia silence okoyoka ngo penza ke eza koreflete na kati ya moto na yo yango na nzambe alobi ye Eli azali joie oyo ye atindeli biso na mokili ye Eli azali joie na biso soki oza na kimia wana te nga mpe na témoigne bino nga mpe ntango nayokaka bino ntango nayokaka bozoteya bomonaka ntango mosusu na bando kolanda bino nakoti na kati ya révélation papa na nga uti kokundala makambo alingaki ateya biso mpona nini po toza ya ye conscience wana nzambe sa lobela yo avo oyeba moto oyo osoluka nzambe oluka kala
Mais bato na bazaka mingi te, pour vous dire la vérité. Bazana bango bato impression te. Bazana bango bato silence. Soko tali bango bo. Omuna bango bazana. Mais quand on est bazo kola na kati ya royaume, nous bazo transformer bango. Papa na bazo transformer bino boso koma ba elenge moko exceptionnel. Na poso na mitema bozo changer. Bozo mona muto azo changer. Muto azo changer te amituna ye moko. Nzambe na yambi royaume kala menazo bongo mate. Apôtre Paul alobi nazana caractère moko mabe te na sala mabe nazo ngana changer mais mabe ezolongwa te. Pour persévérer par la foi. Na kanisi nazaki na eloko ya ko eza te lelo zakaka poto ya mama ki pavita po ya zali point de vue na biso na bisa ezakaka po azoloba te po tozomona ye te mais eza na lumière moko eza na kati na ye oyo ekoti na kati ya royaume tokoyeba ngo lobi ntango Congo ekozala libéré eza kaka teke po azoloba non sa présence nous dit beaucoup présence na ye eza monene trop na kanisi présence na bino pe Amen, 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 amen. Présence na bino soki Jésus azwaki présence ya ba disciple te alingaki te ya bango te ngaka te ya pe mokili te. Donc la présence de 12 personnes était importante. Aujourd'hui, la présence de l'alliance de Noé est importante aussi. De yango moni nzamba sala makamno sona tango na ye na moma na ye to o ye pendega ya lobi muto na oluso lobi pe mingi mais ye akolemba te po azali trompette mama Julia lobi ya solo Emmanuel aza trompette ya nzambe ngai moko na kati ya avion ko kene na Kinshasa Jésus abimeli ngaboye abi beta sonner trompette na bandi ko sonner trompette na moni mokile zi couleur ya soleil. Soleil tant le lever du soleil na le couche du soleil ba couleur on les ala ndenge mo zanga neti jaune d'or na zombeta trompette Jésus le binanga aussi aux coupe et puis nzamba loba nga banda kala yo zala ka trompette na ngai ozali pe guitare na zala ka guitare ya nzambe pona beta ka guitare na munoko yo instrumentiste ko kata na beta ka bason nyonso oyo gana lingi na munoko yo naza son ya nzambe naza guitare ya nzambe donc Emmanuel azaka ka nyonso esuki wana kaka te Emmanuel azali nyonso na manso ya nzambe nzambe asali eloko nyonso sur Emmanuel la nyonso yango na soki nazo beta guitare ngai moko to na wonga ko tika ko beta guitare te po ezala ke sengo ba ange ba yoka kango ya ono moni mona na moka mwese ezala ke soki nazo sambela ata nazo yemba il faut enregistrer na biko enregistrer te bo tour katsela azala ki kokoka te azala ki kokoka te ozomona nde yango na totala na présence na biso ata présence na yo songolo na royaume tu reflètes quelque chose nzamba tia na place na yo luka lelo oyebe loko nzamba tia na kati na yo o découvrir likambo ya muneno nzambe atia na kati na yo eza na kati ya source data intarissable to lataka ba chemise ya Jésus to lataka bi maputa ya Yesu to lataka donc to zana kati na Yesu azotambola na biso na kanisi merci mingi pona attirance na bino la voix aimable na bino na kati ya royaume to continuer kaka musala ya trompette oyo Julia pe ayeli biso azolemba te pona koloba vraiment to supporter mama na biso oyo ayeli biso présence ya libération faut ekokisama libération ya nzambe et c'est kokisama nango merci beaucoup nazongisi parole na kombo ya Yesu tolobi amen nazongisi le loba pa ya papa bonne
Amen. Amen. Amen, amen, amen. Kembo na Yesu, Kembo na Nzambe, Kembo na Emmanuel David Elinzeza, le roi des rois sur la terre des vivants, notre Seigneur Jésus-Christ na mabele, kati na bana na ye. Merci, merci Amingi, Papa Nabisu ya Bolingo, notre Papa Emmanuel David Elinzeza, pona Bolingo na yo, kati na biso bana na yo. Tokumisio totondio, pambate, olingi ete, ke moko abunga, kasi posa na yo ezali ete, biso nyonso mokolo wana tozala na yo ensemble, tolia na yo ensemble, tomela na yo ensemble, toluwe yo ensemble, pamba tozali Nzambe, yango ezali kosala nyonso ete trompe ezali kobeta kasi bato bazali kokomprendre yango te, bazali koyoka yango te, na ndenge mama na biso, mama la reine Kimpa